oyo bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elenkano. Papopi motoki pala lobi botalaka bomoko ya mboka. Merci. Bonjour, bonsoir, na balandinyo sur 3W Bomoko ya mboka, site internet na bino bomesana otala mingi. Merci na ba internet nyonso ba sepela mingi kotala site oyo et puis ça rabino ba information ya bien. Merci na mon boss Patrick Momo, musala osala makitoko ndenge bozo continuer kotala biso. Merci na le big manager Eric Momo na Irlande. Ozo chat toujours ma solo ezala bien. Sans oublier bandeko nyonso ya Bomoko ya mboka ba collègue nyonso. Melio Rabanza, hein? Claudette, merci pour l'encouragement. Sans oublier Montréal, où il y a tout ça la soin, bozo mona ba image qui toko ya Bomoko ya mboka, Bruno Nombe Maestro. Merci à trop. Lelo Bongo, tozui bino musicien moko artiste, musicien Galiano, où azako évolue. Tolobi bien Congo eza bongo pépinière artiste. Lelo o toyebaki ba vient na franco, toyebaki ba grand calé bango tout. Et lelo oyo artiste bazo continuer ko bima na mboka na biso Congo. Na RD Congo to bango eza ko botisaka ka ba artiste. Lelo to yambeli bino invité moko na kombo ya Galiano, aza artiste oyo aza ko évoluer na ye très bien na ba idéologie moko ya sika aye ndenge balobaka toujours na langage kinois ma ya sika aye na ba idéologie ya sika ndé to ko beta masolo na ye to zana ye awa na plateau na biso ya Bomoko ya mboka. Alors Mbote ndeko na biso Galiano artiste. Ouais mon ami, bonjour. Boni. T'es normal, normal. Qui m'ezali? Je les bien. Alors ben internaute nous bazolanda yo. Toninto bana présentation na yo Galiano. Galiano azanani auti wapi. Donc na mukuse présentation na yo Galiano. Ouais, Galiano est artiste musicien, a évolué na Congo, précisément na Kinshasa. Vraiment yangwana artiste et musicien. Galiano artiste et musicien. Alors Galiano a 3W Bomoko ya mboka, site où il est le plus suivi dans le monde. Partout dans le monde balandaka site oyo. Les loro bazo découvrir yo Galiano. Donc na mukuse tonito bana parcours na yo Galiano. Les loro pour ça la musique et outi na wapi et puis ni sali au sala lelo musique. Dans moi parcours na mukuse. Waouh. Bon, en réalité, vraiment, Galiano a aussi dans le néant. Hein? Dans le néant, idée, vision, ça musique. À part la musique à classe, il y a Veni, mais vraiment la grande orchestre, vraiment, ou bien orchestre, non, dans le néant, vraiment. Ouais. Dans la évité vraiment les big managers, Patrick Eric Momo, il y a Zolandanga en Irlande. Il y a un dodan pour ma solo à Kitoko. Alors, au dans les néants, où il y a un monde de musique, ozo bangate vraiment. Ozo bangate, monde où il y a vaste, monde où il y a bitumba, monde où il y a concurrence, il y a makasi. Monde où il y a makasi. Est-ce que ozo bangate quand même, Galiano? Bon, en réalité, je dirais, au moins ceux qui ont été nommés salango, ils ont yayo, ozo bangate. Ouais. Batba sera la chance de découvrir qui est Galiano. C'est ça. Ouais. Galiano, merci. Oso répondre qui togo mingi. Apport na yo izani na musique. Yo lelo na musique. Obimi na dans les néants. Oye lelo au côté na monde la musique. Alors apport ni no yenango donc ni na sika oyo Galiano yenango. Ni no yeko bakisa oyo na ba salité et puis ni no yeko longola. Oyo ba sala ka ya bien ti. En tant qu'artiste et musicien Galiano. Apport nos années dans la musique. C'est Goya musique. Galiano. Bon, en réalité, nanga moko vraiment le bango et à moi passé. Nanga mouvement le baiser moi passé. Bato ba mourir à bonne musique hein. On est découvrir et leur au Galiano à quoi apporter la musique congolaise. Mais en tout cas découvrir. Tant on dit que na bango ebima, on attend
ya koyoka musique ya Galiano kamba monde ba découvrir ah jeune ya memi boy apport na musique eza boy taka na monde ngo ya musique ya Congo vaste ozobanga te quand même na tunaki yo te kobanga ezate kobanga c'est trop dire nazo respecter d'accord ouais. Azobanga te mais azo respecter na ye c'est normal c'est tout à fait normal bon comprendre babi lelo lobi eza lelo te babi kala kaleza ya sikate sikapeza ya kalate donc vaut mieux la qualité non que quantité ça dit topé sa chance na bandeko ba osala musala bien bazoya pourquoi pas bango hein bolinga bozala kaka bino moko topé ça paye la chance na bandeko ba jeune frère bazoya bazobunda na musique congolaise qui ne liboso topé ça bango chance wana lobela mingi ba ine na bino bazali liboso ouais, alors Galiano idole na yo zanani obandi musique ou dans les néants ou na palais idole na yo pinda o s'inspirant na nani lelo pour ça la musique tamso no sa no mama kamo boyo no sa cop mo no tanga eloko moko boye mo s'inspirer lelo ça la musique comme artiste et musicien alors on s'inspirant na nani idole na yo zanani bon en réalité na s'inspirant na ba miso basalaka la bonne musique koyoka bango yango pesa ngai goût ya sa musique mais ce qui n'a bi à particulier na tangata mon corps là je dirais paix à son âme hein, mon vieux Al Pacino quoi. Al Pacino a inspiré yo quand même. Wana aza idole na ngai. Idole na yo s'inspire tala que non. Al Pacino a sa musique na bien na ba lignée na ye funa salaka. C'est ça. Donc Al Pacino. Ouais. C'est bien alors baneko internaute nous so bozolanda biso na lobaki bongo ba o ba région de biso sikoyo eza 3W bomoko ya mboka site na mbo mesala ngolanda mingi. Alors bien toza bongo na artiste invité na so le artiste musicien Galiano o ya bimi dalenea ou tina palais hein ndenge musicien mo loba na ndimi na pilanga moko sa mombonda les autres moni artiste abimi pourquoi pas toper sa chance bo découvrir bo pe sa chance bo yeba musala zo sala bino mo ne bo juger parce que babi Congo RD Congo eza pépinière à artiste bino ne bo juger ba artiste na bino ba niveau na bango bino ne bo sala artiste na bino akende akoma lokola oyo wana bakoma ou bosepelanga na bango alors Galiano actualité du moment ezani lelo ndo tozo solo bosali musique oza musicien et lelo ndenge ozo évoluer par rapport à parcours na yo actualité du moment pour le moment actualité ezani la musique na yo ozo sala nini ozo préparer nini non pour le moment dans le studio nazo réaliser disque dans le studio nazo avancer boulé zo avancer dans petit à petit molo donc aux en studio zo réaliser disque na moni ba partenaire on dirait baza ebelé na moni ndenge aux ba tout vraiment bazo simba yo pour nazo mona ba bureau baza ba Kim Lucia baza wana banani nazo mona bureau ndeti za Jézali bon na ba massa baza ba comprendre idéologie ba comprendre vision ya massa na bango ba bazo apporter ba pierre du fils na bango zo zanga te quoi mais apport na bango karaté yango ndi tozo luka quoi tozo luka apport ya mutu nyonso ya bonne volonté amoni que yebika musique esengaka moi soutien quoi musique esengaka soutien oui ouais. Ici musique sans soutien ma trop ouais nga na studio en tant qu'artiste nazo sa disque nanga c'est par là que tant producteur au monde na des disques Robima va découvrir Galiano c'est ça. Blessing en Angleterre, moi c'est à Pembe. On a bien première qualité à base à Pembe en Angleterre, à Zola en émission Oyo. Sans oublier Joël Moamine, na Issa, na États-Unis, on a bien mingi voisin Obama, Azaï Mokote, Azana Patik Momo, Pati Momo, Ngoubou, les grands Ngoubou, voisin Obama, Bozabino Bana Joël Moamine. Sans oublier Tizo Bombeto, Bino de encadré, Bomoko Mboka, Kuna. Na États-Unis ici que wapi bozo landa bozo pe ça va conseil ya bien na États-Unis merci à trop bozo landa biso merci encore na Thomas Peniel hein commandant second Thomas Peniel ou à conseiller spirituel ya bomoko ya mboka bozo landa biso Victor Mukeng artiste polyvalent bozakana biso ensemble na bomoko ya mboka 3W maestro ndomba lobi bo chaka masolo pour masolo ezala bo tolinga masolo na bomoko ya mboka bo sa masolo boyebika ndenge masolo ezali alors Galiano
ndenge ozosala studio ozopromettre bato bazosala nini ozopromettre mpena bato bakosepela musique nini oyo ozopromettre bainternaute nyonso bato nyonso bazolanda yo na moment oyo nini oyo bazozela nini oyo okosepelisa bango ekoepate bango na musique na yo eza nini vraiment? Ah, juste la bonne musique, hein. Rien que la bonne musique. La bonne musique, ils la bonne musique. Tout le monde est musicien, il hérité Watanabe, il y a le musique intelligent. Il y a une musique intelligent. Bon, tu as découvert quand tu as une musique intelligente, on peut y solo, na disque. Alors, Galiano particulièrement, il y a une musique nini. Oyo batu bakulia bakosepela parce que ozana na cuisine interne. Là sozo lamba yango, ils a studio, batu bakozela nini o bakosepela. Bon, je veux faire la musique proprement dite. Babi, la musique c'est une art qui communique les sons d'une manière agréable à l'oreille. Bon, non, de gauche à droite, je veux faire la musique. Bako découvrir nini la musique na yo. Bako découvrir Kikala, Kisika, bako découvrir nini. Ba musique est trop vaste. Kinyonso. Nyonso eza. Ouais. Ah, Kinyonso. Galiano. Donc bako découvrir bena nyonso. Ouais. Vraiment Bandeko balandi sans plus tarder biso tolingaka preuve à l'appui na bomoko ya mboka. Preuve à l'appui eza tolingi toka un peu moins extrait. Il y a musique au Galiano salé biso artiste et musicien. Asa ko évoluer dans le studio. Asa biso moi ba a cappella, asa biso moi ba extrait moko ya bien. Ngana bino to découvrir ensemble to ba vraiment qualité, capacité artiste na bino musicien Galiano. Alors tu as tout appris à koyoka. Non, ça n'a graffité. Na de Diango, grand frère Nangama en France, John Roger Humberto, prêtre, monsieur le maire et Angers, mon vieux, je te salue. Na eu un pauvre qui soutient le riche, un pauvre m'a soutenu à riche. Nani wana? Akim Bisalela. Akim Bisalela. Mais quand on a mon apôtre Humberto Siku, un pauvre qui soutient les riches. Ouais. Mais dans mon pays Akim à côté Maramba, c'est pas grave. Sans oublier Blondie Ibana quoi, fils lié. Ya bêta moi demi ta mon. C'est bon. Merci. Anatomie des volants, c'est créant toi moto. Cassier, les manas, n'a qu'au dévaler, c'est ton souci, champion, mon amour. La moto, ne serait qui est fort. Y'a un colocan kosala, différence. Pour nazala référence, peu préférence à vie d'amour, mon bébé, maman, aïe. Champion, champion, maman est rare. Na moto, na bolingo, lelo na combien de côté ba tempête. Maman yebisanga soki bolingo ezalaka synonyme ya le vent. Ah bébé, balobaka celui qui sème le vent récolte la tempête. Yvette qu'il a, maman, aïe. Ah, merci, bravo, bravo. Vraiment, bravo, artiste Galiano. Vraiment, Toyoki Bongo, musique. Mais on dirait aux lelaka bolingo. Aux imbaka bolingo, bolingo, bolingo. Donc, la musique n'a pas bolingo, nous la mingi. Bon, en réalité, les abathèmes, thème à la base, il y a bolingo, mais sous-thème, il y a vie sociale, pourquoi pas vie sociale, pourquoi pas éducation, pourquoi pas ok, alors, il y a combien de titres aux salles? On a habité dans la studio, on a disque, Marcy Single, on a habité Nino dans la studio. Non, en réalité, c'est un disque. C'est un disque. Alors, il y a combien de titres disques aux salles? Bon, on a vraiment fixé un nombre de chansons. Et quand ça au-delà de 10, et quand ça l'appelle 10. Mais on a réalisé ça 5. On réalisé déjà 5, oui, c'est bien. Mais en réalité, vraiment, on comprend d'un gars, il y a polémique, il y a solo.
pour la 3W pour Moko Yamboka, tout le baka, la vérité, rien que la vérité. Nazo, comme moi qui redit, et un moment qui redit, et un moment qui blesse boula. Donc, on a évité, moi qui king, nakati, et mené à que son âme repose en paix, on a évité, et moi, je suis Al Pacino, moi, je Al Pacino, on doit combiner, on doit à la fois. Je m'excuse. Bon, et la musique qui était là, et la musique, yo qui, bon, non le banin, il y a un ondoulé. Les andoulés. Ouais. Voilà. Les andoulés, vous comprenez que baptême, il y a une différence. Moussala oyo, ma mission, la différence, il y a la différence. Vous mettez la qualité, une autre quantité. Nous avons toujours dans 3W pour Moko Yamboka, site les plus suivis. Regardez nos artistes et musiciens, Azako évolué Moko, appelé Moko, aux AP au mon côté, vous avez une équipe de Mobimba, vous travaillez dans Bango, je crois. Nous avons fait une équipe d'accompagnement, soit pour aller côté, on a une mise en disponibilité pour aller battre un orchestre, une équipe d'accompagnement. Il y a une équipe d'accompagnement, au Bengaka Bango, Checker, Salisson, soit aux appels des musiciens ou aux autres travailleurs, aux autres qui évoluent dans le sang. Non, en réalité, l'équipe d'accompagnement est salamité, mais nous avons masse à aider masse na bango quoi. Que nous avons un studio, moi filé les lits, master comment, mais à part bango, nous avons meilleur ami nanga auto travail na disque, il y a des formats. Il y a dans un mouvement. Azan kata mouvement te tozanae. Mozanae. Ouais. Tout travail disque nae quoi. Il y a pays à yembi na kata disque. Obligé. Ouais, il voilà. Joey Bazero. Joey Bazero, ça peut bien abisso. Tout le monde ma question. Mote ndego Joey Bazero. Vraiment, Toyoki, on a dans studio. Dans un studio mingi pour na besoin de. Il fallait tout comme dans le studio pour déconner sur internet, nous sommes dans le biseau, tout découvrir ensemble. Mais na yo qui quand même pas son na yo, intervention na yo, vocal na yo, orchestre belé, musicien basé belé. Mais nini yo c'est pelikaka, donc désir nini yo mima qui yo beau travailler na Galiano. Bon, les engagements dans le barabaï, moi c'est bien attendre à passer. L'engagement dans le barabaï qui va moi c'est bien attendre à passer. Il y a des souffrances même de toi. On habite que dans la Zanzibar, et tout y a Azamobali. Voilà. On dit que tout ça dans la mais photo bangaboué, c'est mieux. On peut baser là, on a connu ça bien pour nous. On a préféré nous travailler dans masse en vraiment. On a un yebi, on a un tout ça mais ça pour tout qui est Hakim Lucia bureau à Hollanda. Tu vois que l'élo, tu vois que l'élo comme on non Galiano tête solo ni ma bé au Monique. Au début ça la raboy. Ah moni moni. Lobi j'ai au fond ma awa. Ba fait na biso Eric Momo le big manager a Chema Solo, le boss Patrick Momo Chema Solo, baza belé kuna ba Victor Mukeng, ba Joël Mwami na États-Unis, ba les grands goubou. Ba big non to kota makambo pati Momo. Oh non. Yé lisusu te au moins to solo ni ma bé. Lobi ko za la bongo te. Calcul on a son travail bon. Ngamba ko ebo. Soki na lobby na mincho qui za bongo te. Tu es za bongo li wapi ko kabela biso ya déception. Alors nous avons travaillé dans Galiano, nous avons assuré que nous avons disque au bout de ça. Nous avons disque c'est Billy. Nous avons dit Bimi, dans les néas, je crois que nous avons dit dans les néas. Voilà. Vous voyez ce qu'on a musique, vous voyez qu'il y a beaucoup de bazar. Nous avons la première génération, bazar, la deuxième génération, la troisième génération, Bimi, les lots. Nous avons la troisième génération en musique congolaise. Alors nous avons bangate quand même. Vous voyez que le film, vous pouvez frapper. Vous pouvez vous avez bakop mususu yozo bangate ko banga les amateurs dire na ebité ce to banga nanya ko ba vient na biso luambo bakoko na biso tabula ina bakoko na biso na ba père na biso madilo ambasala ba banga mutute lope to ko make bazate mais to ka bonti siko eloko sikizate eloko sikizate to ça les ala déjà tongo Zadi à Tongo. Alphabet nyonso ABC to kutango. Zabe na ba note musique. C'est-à-dire bino boyeka ko accompagner lignée au beaucoup déjà. Les toza eloko to sala ya sika. Te zabe na mutu mota sala makambo sika. Oh, c'est vrai. Dawa ba sala makambo sika baza suna biso te batika biso. Biso to komo yoka bango. To me monka le. Yeso ka chaki a ngana komisa ngo. Komisa ngo be. Ezaka ana ye. Donc on a découvert moi pendant le big manager Eric Momo. Ozoka donc on a découvert que eloko sikeza na on la musique. Non baba nara baba nelara.
Non, les gars, déjà, on va au bandela. Mon collègue à moi, Melora, Banza, Claudette, Yozoyoka. Yoka qui est sans tabou, pour y aller à la raté, Babignon sous un goyaka. Donc, c'est un peu ça. Dans 2 ans, 50%. L'antique, je suis un diplôme d'abord. Tu as pour toi, toi, on a posé à 50 000. Bali mata de l'eau, on a surtout là. Donc, on va penser ça. Vraiment, c'est bon. On va penser ça. Et vous allez bien. Les musiciens, aloba, musiciens na biso ya mboka, aloba babeta mbunda. Batu na te, esika bagena mbunda po esika ko beta. Bakoyoka kaka botu na penda te mingi. Soki babimeli wapi, soki baza wapi, soki bakosala nini. Mais bozelaka tant mbunda ko beta. Te musique à travail. Po ba bien fo solo là travail mais solo là. Donc yozo oza ko s'assurer que non. Banganga no pe moi loko moko be moi moto ezali nango musique à travail na prai photo sara mais mi be balobaka bon moi mère moi père moi boy asala moi solo na sima musique bouger nga na kwa nango te ba biloko na kwa nango te nga ya na au travail kasi lobi beta on va proposer au quoi nango na limité je ne pense pas ya solo ouais. Alors Galeno musicien nini oya ipataka yo musicien congolais où you monaka vraiment à part Apatino le biaza idole na yo musicien moza ceux que yo qui au centre rapena que non yé pena à télé misaka yo après ça va payer sous inspiration aux alara yo au travail sous dire hein on a un musicien congolais oui oui quand azana maman mo so so mba sala nga bien fort maman Chalamon donne pas un bal bazate. Il faut raisonner. Il faut raisonner bien. Ouais, mais tout ça la musique bien. Ça la musique bien. Ouais, bon tout ça bazo yemba vraiment danger. Tanitma salanga fa. Aso azo yemba kitoko. Vient nga fali faire Richard de pour le padre. Le grand mopa ou padre Koraman. Ozomona va vienga mabazawana. Ba mukulu bazawana que je salue papa chéri binadam. Ozo comprendre. Ah vraiment o ki ka Congo ko. Eza ni mbango. Nazo sandi bena vitesse. Vitesse ya. Yo pour continuer à vitesse wana. Bon moko ya moka vitesse. Mon boss Patrick momo moko ya moka ndenge za la vitesse Fabi Galiano pe abi vitesse. Les big boss babi vitesse ezali sans oublier les big managers Eric Momo babi vitesse ça toujours. Alors quand est-ce que disque na yo kobima batu bazela yo tanini pour découvrir yo pour kolobabi musale ka malobene belé disque kobima quand bazela ngo pour quand. Bon en réalité dans le studio on travaille dans le producteur je le fais dans ma propre frère na yo en tant que musicien souci à art aux kaka au se pulser quoi. Bon kobima ya disque ezala soki producteur à mon ami de toko sala ma solo ba programme ma mon ami mais pour le moment moi je travaille sur producteur à mon ami na yenda au JG mais on a travaillé na déjà que na salle déjà 40% 50% de disque j'ai réalisé 5 chansons sur producteur à mon ami toko bakisa nombre ya rolinga on va lancer l'album. Alors, le producteur, il mbongo nyonso ou bozolanda biso, mais internet nyonso bolandaka www.bomokoyamboka. Toza mbongo ebele. Bozo boka mbongo na bino, bozo saboter yango, mais il faut aider la musique congolaise qui est toujours en avant. Tous les musiciens, artistes et musiciens galiano azoko évoluer. À sali 50% na effort na yé. Les autres effort na bino disque bima, ba yoka épée, ba sentir yé. Alors bino total la www.bomokoyamboka. Bozanga te vraiment na sengi na bino pour soutenir les musiciens oyo. Soki boza pena bato na yebi bo solo la bien. Boza ebelé partout dans le monde. Hein? Bo soutenir na bo sanité, il vient dans Steve Munti na Suède. Les grands producteurs. Ah mais lourd. On mais dozo gagner. Ouais, content. Après si joli cuisse de poulet, l'autre cas songo. Dans leur
Fatal VIP na Paris. Ivan Akese, Tantine Mairie, Emmanuel Essenga, Massa Nanga Francis Luyela, mon oncle Cédric Massingo, Petit Nanga Darlan Balo, Jonathan Plenia, GDG toujours. Ouais, j'ai trop. Alors, pour le contact, bureau Nengenini, bureau Galliano, pour Bazoyo, Batutu Baolanda, numéro contact. Ouais, pardon, na Bosanaki, Marie-Claire Mbouko, na France, maman na Eve Mbouko, Ndekwaneli Mosei, la patronne, Renadi, Yango. Bon, numéro contact, il y a bureau, je vais appeler mon ami Blondie Bana. Blondie Bana, moto, il y a ça numéro bureau. Il y a bureau, numéro bureau. Voilà. Pour rejoindre l'artiste, combien on a plus 243 97 0500 927. Ça peut personnel. Pour la bonne mémoire, plus 243 code en 97 0500 927. Blondie Bana. Rejoindre Galliano l'artiste. Numéro personnel. Public, commis suspect. Oui, bah, au gâté n'a pas merci à personnel. Numéro personnel. Wow, va bien. Numéro Nanga Mokozali. Plus 243. Bureau va décorer. Plus 243 89 52 58 643. Pour décorer Sima. Merci à toi, Nabalanignon, site Nabino le plus suivi. Merci à toi, dans les boss, Patrick Momo. Oazo chat toujours ma solo et à la claire, soin kitoko. Et puis professionnalisme, ah, Nabomoko Yamboka. Sans oublier les big managers. Eric Momo na Irlande, Nega Tosola Givier, Moussala Ngoyango. Tosala Radio Tolobaki, les arabes partenaires privés à Sego Kapanga. Sans oublier Thomas Pétier, Victor Mouken, Bati Momo na États-Unis. Et vous voyez, on a bien les grands goubous. Ils ont Bombeto aux États-Unis. La bonne sanité, blessing, moi c'est à Pembe, en Angleterre. Babiondo Solara bien, partenaire privé à Sego Kapanga, na bonne sanité Boza Ebele, sans oublier Boza Ebele, na bonne sanité Joël Moamine, Nani Boza Ebele, Moseka Merline, Zaraka Ande Toloba to salonka mingi bongo, bosso là-bas na poto trop, ou bolinga bosso nga, ba numéro za ngoka wana. Zwanga second to beta masolo. To salaka Ande Tolobaki, maestro no meso ko sepela na ba image kitoko. Montage qui toko soin pour vous séparer na ba image oyo Bruno nomme mon cordon ou azana sima bon la caméra azwa qui soin ya ba image oyo. Merci à toi mon coordonnateur Bruno Ndombe. Oyo bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elenkano. Papopi, motoki bala lobi, botala ka bomoko ya mboka, merci.